Hi everyone, welcome back to the Anita Mavita Show. Mbote na bino surtout partout place bozali à Europe boza bien na bolingo nzambe nzamba zo batela bino à part moi bomela ne trop bomona biso to mela bomela po mo eleki makasi na bandeko nyonso bosabone sika ngai kombo na ngai Anita Mavita Claudia Kiaku. Please bandeko na biso bobosana te kozala abonné, please bo click na cloche poso to sali ba video na biso sika bo miss out te, please tozo bonde la bino even kutu bible lobby beta ba formula yo senga ba opesa yo mate sete lobby yango biso to senga na biso to yoka na biso solité, please bo aider biso bo partager ba video na biso boza ba WhatsApp, come on na WhatsApp so ko click papa otindeli batu pe ba partager batala ba message to sala. Tout le monde a ba vidéo pour te ba bêtise ba ça ba to ba lo ba buso ba bo partager ngo et bon siko o biso pena tozo aider na communauté na biso, come on please to bonde libino bo partager bo s'abonner massivement bo like bo share o pomoni ba to muso ba sala ba commenter te mais bazo komela biso na message numéro na biso e bazo benga pe numéro na biso ezawana, please tindela biso message yebisa biso yango bozo mona bima oyo tindela biso message yebisa biso omoni ndenge nini côté to sala ki mo bagaf côté to bebisaki le komela biso to répondre yo toza na souci bo lobaka poto yebaka to sala bien be to sala mabe mais to yebi que j'espère depuis to bandi to aider mutu moko. So lelo na Anita Mavita Show na show na biso to eli bino nini to yekolobela likambo ya classe likambo ya education to kolobela parti mibale to kolobela côté ya ba mikolo na côté ya bana et puis to encourager lisusu likambo ya musala il faut to salaka to kolobela côté mikolo ni to linto loba na poko ya lelo to linto encourager bato to salaka biso to yebi Claudia salaka ngana salaka biso to salaka na ba mususu bi baza mikolo au moins maman moko ekolo mo ya Ghanéen na Dieu ana 55 ans ana 50 ans aza toujours na idée ya kozonga na classe et muso za ki rêve ki assistance ou bien za ki nurse assistance mais akomi na idée aki na université aki kosa eloko mususu et muso totali pena to 20 euros pourquoi pas na communauté na biso to zabwe so koza na mukanda te ezande mususu mais yo toza mukanda ovana nda kopwani neti ba classe moko te ko réunir mikolo yo ezaki déjà passé mais on continue o bato bandeko kene ba université moboy bato bando profiter nango pona mbongo ye to boyite mundele folia e eza bongo mundele so occasion ya mbongo ezali fo lia e mais sikoyo bozwi nini bo bénéficier nini ebele bozwi ni est-ce que bozwi ba certificat nango te est-ce que bozwi botelo na mutu na bino te bokendele ka pona mbongo ba misusu ebele ba kome ba tonte bene ba kome ko so ndenga ko ye akomo so na bato ba sa na ba école wana ye ayela bato ba ko ba lukela ke bato ba komisa ye yo komona pasité yo kendaka kaka ngana to bandoka bola mbongo mutano sale be examen azali ata yo moko ndeko place ozali olekisi inane na yo olekisi 2 ans na yo olekisi 6 mois na yo poka likola mbongo ye ba musu ba lobi ba sombi bandaku ba sombi ba voiture ba sombi soki nini pour mezate mais siko ozwini yebisa nga kote ozali ozwini oze lokote olekisi tango na nyonso tu yango na lelo to yeko encourager bino septembre yango yo please ndeko soko moni oza toujours na énergie ya kozonga classe mama papa zonga eza pona bénéfice na yo président na biso ye wana a bongsa mboka lobi mboko ekobonga kongo na biso ekobonga biso to kanga bisaka to zonga na mboka na biso to ko misala kuna yo skoza na qualification te oza na certificat na maboko na oza musala ngo wapi pombo kana soke bongi ba koma ko checker ba certificat ya batu so ko na certificat te copie oza soute na Congo oyo oza ko tanki docteur première année a pamba mbala moko ba kotisio e rozali soute ba jewana po biso sinde toza bo soki Congo bongi misale zongi bien to ko kanga bisaka na biso to pesa na Congo to ko mema ba certificat na biso ya solo ba ko checker ba vérifier que eza so to pesa musala siko yo ti lelo bando kamaka na ba bénéfice oza ba technique yo moko ibo salaka olingi classe te ozo sala ba ndenge eza pomité mais tu ko encourager yo ndeko place ozali telema
kende classe. Yeah. Po eza pona bien pona biso nyonso bandeko na biso toye kolobela ngo parce que biso nyonso toza na besoin tozwa mwa bagage intellectuel na mutu il faut totanga mpona koede mpe mboka na biso parce que talaka Congo ndenge eza munene bongo toye awa toyaki koluka bien sûr mais mundela pesi biso opportunité wana ebele kutu na Congo baza na posa kotanga bazwa chance wana te ebongo biso bato tozwa yango pourquoi pas to profiter na yango bana voilà donc to profiter na ba chance bazopesa biso bambongo bazofutela biso classe totanga parce que lobi nango ekofuta tala sike loko koyekola anglais kalezalaka isono kalezalaka ofele mais lelo ezali sute kwani mundela kompona mwa taba noir oyo omona yona ozana mukanda atoza british atoza ozana indéfini atoza na owa wana mais langue oyebite classe okendaka te assurance lamba na yo ocontribuera te yango bafinga biso yango bafinga biso donc tosala makasi papa mama toza nanu soki oza tobandi kaka na bato à partir à 30 40 50 toza nanu na makasi po biso mutu tokokende lobi na mboka na biso kosala tosala pe misala ya bien eza teke okeka na Congo omesana kaka na nini oyo babengaka bilokos non on a besoin que toke pe ba doke mutu akisi poto oza na certificat na yo tala kaka avantage wana kozala nango par rapport à bato basa kuna ka ndenge mavita lobi bango baza kuna omona papa mokolo azolinga tanga asala nyonso alingi mais akokoma te parce que bafrais académique eza too much kuna mais awa baofuta bapesi yo na mbongo bakipe yo na nyonso sikopo nini kofana na totelema surtout lisusu na bajeune ndeti bajeune fito to bata parti ya 30 ok toza na parti ya 30 mata likolo baope boza na bagénération na biso come on boza na bayang boza na temps ebele bien sûr yes obotaki mais osani na ndako osani na ndako condition na yo quelque soit circonstance ekutaneli yo na okokende biso mpe toza na bana mike no totika bana baneso bana ba 2 mois 3 mois ba 2 semaines totika bango tozela mokolo anita koya koloba nini aya pesa témoignage na ye ndenge atanga classe bana mike ya bebe mpena atiki ye ake na ye classe yo oza na bana mike awa oza na bana mike akenda musala sikoyo yo vana ndako ye tolobi teke bénéfice eza mabe kozala na bénéfice eza yango mpo mabe te mpo biso tobanda mpe na bénéfice na nde tolongwa yes bénéfice ya mabe te lia na mbongo ya leta eza yango mabe te mais est ce que okofelaka na bénéfice wana non mbongo ya bénéfice eza soki ya babe na universal credit soki universal credit teke o ndenge bambongo ebele ozalaki na bana ozwa bambongo ebele eza sute ekomi makambo nyonso basangiseli yo bapesi yo futa ndako liesa bana kaka na bénéfice wana ekoka te luka mosala sala soki ifo otanga nga kutu mpona nga mingi tozosala me tozotanga mpe at the same time parce que ekoede biso toza na besoin tozwa badiplôme wana bacertificat wana ekosala biso bien lelo mwana akoki omona mpe otie mwa photo na salon na yo mwana aza proud alobi baparent nanga batanga pourquoi pa nga natanga te donc totanga mama papa totanga tosala ngako na loba omoni ti ba sœur na biso ba tante so ba partir ba 50 soki eza ke boza so na courage otanga to ke pour misate eza na ba coupe ko sala ya ba 6 mois ya ba 9 mois ndeti na mama na ba sœur na ba congolaise ebele ba commencer la ba healthcare assistance ya door to door félicitations na bino congratulations oh well done na bino no so bo commencer la bon eza bien quand même ozo ça quelque chose so ça part-time l'état paso yedo ye eza pour amité mais au vanda kana ndako bongo eza bi pona respect na yo moko na kini biso to yeba loba ke papa asala nyonso to na kati ndako mais na poto toza honnête biso to yedaka papa tindambu mama patindambu to okoti ke la papa ka charge nyonso ye mote toza ba famille na ba Afrique yo vandi kana ndako na bongo bénéfice zo ko expert mobile na yo a look after yo na bana kati ndako en plus pe atime de la paix sous ba famille na Congo et ça quand même bien té that's not fair yes ça bon au côté là on va liquer come on bana pe ozoki pe bango te mais okangami kana likele mozomona donc des aboye to yedane to sungana
bon bino boyebi na nita ma vita toloba na biso ba vérité so sepe nango c'est bon so sepe nango pété toloba ndenge mabete tozo ko encourager kaka biso tozo lokota biloko nyonso tezaki na se to négliger yango na to tombola tozo aider ka communauté na biso souci na biso ezali biso no so to telema e mwezo mutatuno where you from ebise from Congo how come oh you from Congo oza congolese oza nurse oza FKS oza docteur omoni bakamoka nga bakubolo ba mami wana bobule ba congolais na tanga kala ya lelo te biso ba congolais mutako sabino te toza partout ya ba docteur bazali ya ba nurse bazali ya ba avocat bazali ya misala nyonso teza na mokili o ba congolais bazala kati wana ba beta masolo ba série ba mama na biso ba anko na biso ba yaka mais série na biso oyo monde s'est changé congolais za partout mutako sabino te nga pende bomoni nga benga na swana rapona communauté na nga na swana na loba bokosi o bobeta masolo ba congolais ya kala yango na tozo ko encourager bino yonde ko mwasi kama ozona énergie zaka na ba 30 sa pamba bezana 40 sa pamba ovana na bénéfice ovana na ndaku ovandika na bana so bakeka yo salani otike na phone ovana na ko kota na nita na vita show obi okoti na Facebook obi no always time kendo luka class yon tout à partir de 30 na tout ça na sa 40 à partir 40 bima kendo kotanga kotiki na mobile no ka charge no surtout yemo roté auto na poto auto za na poto yango moni ceux qui mobile za charge yemo et comme moi difficult pour na ko look after bana bino maintenant ba projet na bino boza ba projet bo sala tant mobile ke musala moi ça ke musala boye a chérie darling mo nga ba futinga bo kezande ni to sangisi to boule to sala nini bo bombi mwandambu bozo plan futur bon dézala bien mais yo vandi yo zo akamba ba bénéfice ko drama kelemba obeso ba biloko non c'est comme mobile akipe yo akipe na famille na Congo soka boye comme problème that's not fair donc telema ko to zali ba o nyonso lingi mondela pesa biso chance mondela pesa biso opportunité nyonso ko ko sala loko mususu ma vita na ngana loba tant to soke pe na ba classe ngo to yebe loko ni to ke sala za te ke ozana yo mutu business te o ke sa business ozana mutu nurse te o ke na nurse ozo waste time na yo luka talent na yo zani ni kolisa talent wana kende na ngosoko lingaka nursing go ahead osali yango eko aider yo soko lingaka ba misusu pe ki chef olingi na obo bana no kolamba traiteur eza musala moko ya bien kende salango eko aider yo en PCP boke no kotanga ba classe o ekozalo fasi so aussi so zo musala mbala moko ko kende tike yo oke kosala nezi ndena ngona batu so ndenga mabeta basala ki business isiki business management sika kwana basala wa I don't know ponga na yebite maybe you want to have but mso balinga o asala business ne moko no mona pe asilisi masala pe business end up ya osala te avant na ndako non eza bien te donc on perd de temps na yo malgré aux une qualification na yo mais on perd de temps na yo parce que ozo sala longo te tozo encourager kende apply sala longo sala eza o peso mbala moko silisi OK classe mais sikoyo ndenge za bongo toyebi ke msusu ba classe peut-être kozala ezozonga bezozonga te mais yo apply kaka cheke kaka apply atape online ko kotanga no eza ngo problème te yango te ko encourager bino nyonso tout biso na Anita Mavita show toza pona ko encourager communauté na biso souci na biso ezali bozonga classe ba parents tolobi ba mama na biso te ba mama si ba lembi ndeti ba tantine ba to boza génération na biso ba jeune fille ba jeune garçon bozonga classe bokini kotanga soko mona otanga te kende koluka musala omoni tango osali mbongo na moko toki tango ozo spend ngo oyokela motema pasi te mais mbongo bafutaka biso ba bénéfice eza ba taxe ba kataka batu ba contribution ba mbongo tango ozoli yango yango moni batu basala ba mbongo esili opwani eza ba mbongo ba katinga ba taxe bena oki kanda na bi na lobi mabe kanela ba wana zoli mbongo na wana ekosila au moins OK shopping boy aussi la sombi ozo comprendre tel loko sombi tax bakata ki osiliki ba moto loki bino oiza ka to ambrier bino
eza pe bongo eza na pe bongo te donc mais boye baraka ba mbongo ba bénéfice to liaka e uta ba kuna ba taxe ba tout ba contribution ba nyomo ba l'état a posé la biso makambu ya wana ne ba futa ba mbongo ba bénéfice donc to lingi bino mingi wana ezala ki pa wana biso siko to zokota na partout makambu ya bana